Grandi service, Popol Amawako, Eric Bouka. Bonsoir et bonjour mesdames et mesdemoiselles, messieurs de la télé de réflexion, Net TV Télévision, Télé Mouzara Mongo Yango Yanzil. Donc Télé Lara Mongo Yango Yanzil, Net TV Télévision, la télé de la réflexion. Voilà, merci. Nabaye Banso, Bazuli Bako, Namona Souka Badjoka. Spécial, ou une référence Yango de retour à président Manda Chance. Net TV Télévision, Gilles Tumba. Debo, Bangana descendre au salle aventure. Qui a dit que Manda Chance a raison à Kinité? Qui a dit que une référence a raison à Té? Vous l'avez trop une référence qui est raison à Té. Le grand complet forme à Rosarate ou une référence Zongi. Voilà, commencer la zone de passer à cette soirée. Merci à ceux qui n'appellent. On a un mingi. Pichu Masobo, le PM congolais, moi la pota songo. Moi la pota tongo, Pichu Masobo, vendi ça ma solo. Merci à président Manda Chance. Merci au Kenage Zongi, pour Zongi toujours. Kouchapo au président. Merci à Bandego Banso, Bandiloise. Banso à Paris. À London, à Allemagne, il y a tout le monde qui a joué à Serge Bolo. Il y a Mirama Monekene, Serge Bolo, Gentleman le pionnier, voilà, merci beaucoup à Patu à Roma. Patu à Roma, le Boulak Ndile Tumba. Obité, faut dire tout ça la descente. L'aéroport, tous les Manda Chance, président Manda Chance. Mais tu raté, mais nous, ça paye idéologie. Dans ma belle maman, oh, ma belle yangoyo. Au 47 et pas le président Manda Chance d'ailleurs vendre ça inousa. Quand la mine toi de repasser micro tout ça le déroulement il y a micro on a vu ça partout, je pense que botal a vu ça partout. Il y a vu que Chris il est quoi premier air ma solo. Il y a replaqué Tenjil et Angeli. Njil à la Angeli tu vas te retomber l'Angel, tu repères sa valeur l'Angel. Voilà sans plus tarder Chris il est quoi premier air ma yele. On a dans la caméra avec repère ça bilili et ça l'a bien. Grandi service, Popol Amawako, Eric Bouka, Freddy Kwanza. Simon est le phénomène, la femme est phénoménale, elle est vraiment phénomène. La kitoko ya baselu, Simon est le, mi balinyo sabali balula ya. Bodai Bayaka, Misha na Luanda, Rosta Bangala na Canada. Voilà, mesdames et messieurs, toujours continuer le lot arrivé spécial. Il y a présentement dans Chantia Wenge. Donc, tu vas continuer le déroulement pour le monde. Nous, ça peut être idéologie, ça a toujours ma solo. Donc, on a vu que non, le lot, donc très ambiant, ambiance, c'est le lot qui toque, les autres déroulés qui toquent en Angili. Donc, le lundi, il va tomber, parce qu'arrivant, il y a Koumou. Tout l'Angilo, donc silence, pas aller, avec un homme au Kondambo, qui a des retours dans ma belle. Et puis donc Christ là quoi pour ça la salamama belle pose la bien toujours dans moi mayele avec kola faut la peine ba kulutu peine ba vie moi ndou ça moi idéologie ça la bien voilà yaya bonjour. Bonjour yaya nanga bon. Batala libanda mbo. Net TV. Ouais batala mingi batala combo. Ah mais on nga monde entier yebi. Muto a défilé na 56e anniversaire de l'indépendance. Je suis le capitaine Bobo. Moi Nanjili wa mata avion mona Kabila na gouvernement nyo sur PPRD. Mais na mukutu ezalika ande tozali na bolingo ke. Le président a biso aye. Donc biso président biso ali Manda Chance. Donc ezali njili te mezali tsango. Mais soto le ngoli tsango za kintsasa mo soto kintsasa mo beza RDC mobimba. Leader na biso ye aye. Eza plaisir à makasi. Mais biso ba bobo toye na bande ko mususu yebele toye ko soutenir ko yamba. Donc bon retour au pays. Bon ah voilà. Bon retour au pays donc yangonde plaisir tous à l'angone to fandia wa donc bisengo tous à l'angone vraiment en tout cas ils ont plaisir à ma casse donc vraiment plaisir à ma casse vraiment donc pour nanga bolingo mezali à ma casse nandé na moni pe Net TV et Tumba donc vraiment donc deux fois té donc c'est que ma cambo zali vraiment donc mingi nazali nango ya lo ba général ndenge yeyo pas zali voilà merci beaucoup je pense que donc général Ngazali ça biso ba réaction ba plaisir nous allons parler le retour il y a présentement dans chante Ndakobandana na bino bonjour na bino tout d'abord naza na plaisir à makasi
toyambi moko ya biso leader ya monde entier kumuma na chantier wana wa koloba kutu azate oyo papa oyo baconfirma monde entier baconfirma toza na plaisir tobomaki babulo ndeti ngai asala na frontière na beach nakende beach te mpona kondo yamba ye nabomi journée na ngai donc aza leader ya makasi toza mpe na bana membre oyo tuto toyamba leader kumumanda chante oyo kaka mpenza général ndenge de la sapi yeyo mwana njila solo nabotami mpe na kumu côté moko quartier 3 Lulanga numéro 56 de père et de mère donc général ndenge oa défendre la sapi yeyo lelo naza yanga simple mpo nazomona leader kumumanda abeti biloko ya misinga na ye naka na bajava nabeti kaka bajava nayobi kaka ndenge ezalaka donc ya koloba eza te bana poto naza siri meme wana nga aza na France alandaki nkumu bakoti wana me malgré to akotaki ndule te bato bazalaki ebele alingaki kopresente ngai a partir ya France alobi papa ndule bato aleki ebele nakokaki te nazongi eza nga nde général ndenge ginomere de la zap biti ngobila oyo ayebi ayebi oyo ayebi te ayebi pe te. Voilà, merci beaucoup Général Ndenge toujours hein, donc Bitchingo avance donc Dodo Poussana balobaka mwana mayele so lingo kola fo amiga bakulutu ça la bien lukala luyo mozo linga malelo lelo idéologie on saranate lelo bayaya botala bien boza pété boza toujours dans de toute ma télévision bon moi lelo déroulement ko saranate tunji le derrière mandat chance président qui a dit que ba okima ba yate dans la pesa idéologie que wengi ekufa toujours njilwa onjilwa Maboko, Namwana Njili, Token de Chang, toujours en avant. Bonjour. Bonjour. Comment je pense que Brice Ngunga. Ngunga, je pense que Batebe Batalo partout, dans le monde, dans événement Lelo. Plaisir pour la réaction à Lelo pour l'année, man, ça Zongi. Salut, Ondine. Non, oui, mais nous avons le réel plaisir. Il y a quoi accueillir Nderabiso Manda Chante, grand chanteur à Mboko. Plusieurs fois, Babimisa est grand chanteur à Mboko. En 97, Belge, en 97, Français. L'air où on a Pépé Kala za vivant, Papa Wembaza vivant, tout le monde va grand chanteur va vivant. Na ba Carlito bazaki na musique mondaine. Yesugo l'air où on a Babimisa qui est meilleur chanteur. Donc ils azara mutum susu quoi. Tout aéroport tout kamataye. Mouvement la biso ezala toujours likolo quoi. Akendaki azongi eza plaisir pour la biso. Tozala ba mission na biso bazali. Oh peut batikali wana ezaka nango. Et alors on banda kala depuis l'ère papa Wemba depuis l'ère banani banani baninga msuba babikutu bakendaki azonga ye moko et bon ye kutayena quelques musiciens na ye ezaka bon kutu bien to koti pena sikone na kati ya makambo. Voilà, merci. Kitoko. Voilà, Yaya bonjour. Oui, bonjour. Voilà, Yaya Likapé ça moi maloba na bande ko batalo libanda okolongo de koti batalo partout et ça vraiment bien tant que réaction na plaisir na yo ndenge président na sada toujours Njili. Bon, là, pour la réaction, un retour en Kumumanda chante. On a plaisir à trop. Bateau, bazolo, n'importe quoi, musicien, kimi, nangai, yampaka el kalu kombo bon. Nabi ke yazam talibo sote. Bakin keser, basoteles, bakima, vieux beaucoup, bakima, ba prêtre, ba momoko, ba grand prêtre, ba vieux rochero, ba musicien, bakima. Donc pour l'encoumement d'un chant à Zanaïm Talibosoté. On a élon nazo sepela puisque un kouma robeta à nous pour le moment. A robeta musique à taille moro na voix na e mutaoyokae. Mais et là on a sepeli yemo razakuna mais awa plus de 52 musiciens au bazo répété. Vous comprenez? D'abord ba oba misusu baya wana neti o mususu awuti ko kima wana ye confiance ba pesa giye na obiso de pesa giye na kamonenga décevoir biso donc on a regretté trop. Merci monsieur journaliste vraiment na sepela na émission na yo na sepela rappel na motivation vraiment au koba mais pour na kumu président na biso ye on a benga ye lombe donc na benga ye et l'homme pour na ebike donc azana ba mayele belé ya mikolo quoi donc ya moni na sepel na retour na vraiment kitoko
Voilà, merci beaucoup. Je pense que tu continues. Nous allons se moi quoi Makambu donc Makambu et ça va bien Fongola Masolo. On dit là on appelle ça clé toujours dans Wenge référence. On dit là on appelle ça clé la mona suka badjoka pour Fongola Masolo idéologie. Bonjour. Bonjour mon asuka badjoka. Voilà, je pense que le tout le monde le to agi déjà donc vous êtes très ambiant vous amanda chante ninga zongi le kin. Ba réaction ba plaisir na ndenge papa kenda ya zongi pona yo za moi na parler ça ndenge. Non, c'est trop parce que Kumu a gagné ça Moussala et puis a zongi na mboka na ye. Il y a Moussala ya wana. Donc il y a nous quoi ça na mboka. Donc accueilli à zongi. Et puis plaisir il y a que il y a un groupe to bakei ba prester ba zongi bato ba moni ke fo batika na bon po ba mbotika de ba na le lote ko ba moni ke bon poto pona bango eza par presque paradis batika le ba moni ke musala ba mte memaki bango bien on peut essayer que ba zonga sous lobby donc ba ye ba bricoler de moni ba ye donc on est là nous sommes toujours bana moki les amoki to changer d'identité Voilà, merci. Voilà, mon ezagi Odilon Swana donc balbagi moi na poto tongo na ta wingi référence ye wana Odilon Swana. Voilà, to pousse na poto ça ba msuba na se non stop. Le non stop njili ya tumba télévision. Ya ko sala les côté donc télévision ka moko ya réflexion njili yango yo. Yaya, bonjour. Ah bonjour mon frère. Comment nani? Comment on a Moucha Imbaki. Voilà, ya Cheikh Max Jobon, est-ce que lelo yo est-ce ngoni une réaction na za ningi monument na na Congo na mboka na. Non, ça a plaisir, plaisir à trop. Traka comme manda chance, aza mission na biso ya tout chango. Oh papa m'a confirmé, papa le tout match OK cette sigle là est facile. Ba leader basé belé, mais tu vas comme manda chance pour bi valeur ya manda chance. Biso ba oyo tozala na ye to bi valeur na ye, c'est pour cela toujours derrière ye a outil poto aye. Donc ndenga ye bon ça plaisir. OK c'est zongi. Ba okende perasus. Donc merci mingi na nkolo oyo akende na bango zongi na bango. Vraiment ba melomba nyos ba linga nkomba na chance aja sur le terrain. Makamno se zongi toujours en avant. Toi aussi bon simade. Si ya. D'accord. Voilà, on est là toujours sur continuer toujours ma solo lelo arrivée spéciale. Le président comment la chante Wenge référence toujours ma bangé en idéologie. Voilà, sans plus tarder, donc me passer micro toujours ma solo pour les gens malobo moko la moko mon anji ta solo. Mon anji ya solo. Après ça va plaisir, peut ba réaction na ye na bozongi ya mwana mboka manda chante na mboka na ye. Oza fief na ye. Mabele na ye yango yo. Baloba sa ye mopaya bimaki na kati ya mabele, ça la bien pour ba ye. Oyo na habite ba réaction ba plaisir ni ba roloba na mandeko ndenge lelo toujours ba solo na besoin Yves Kimbota parce que ça moko Wenge référence. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà. Donc na monique malgré la royo toujours ma réaction n'a pas plaisir na bozongi ndenge mwana mboka kuma manda santa kindali banda mboka beti ndule ya sali fierté ya biso bana njili pourquoi ya chango à Congo mon bimba mobimba zongi et pas na yo malwani ko ba po batala. Moi franchement ba plaisir est belé que kumu a c'est ce plaisir pote le levanda yi silence pote ningana yi susute mais manda chance à défendre chango donc ça veut dire njilité chango en plus qui ça mobimba à défendre yango comme na Paris à saliba soirée en plus à zongi donc on a plaisir à maka sur le monde et boy to va na mille o ya kolela botama na njil na quartier 7 retourne avant na banoko ba playboy bani moi ndenge ça la rapport na retour na donc bato akimi ba misala ko ba se pelisa donc vraiment plaisir et belé quoi vraiment na plaisir et belé mtema na ngai voilà donc les mouvement na biso les orchestres na biso donc biso to ça na yango nde biso to za awa ba baza kuna awo biso awa. Voilà, merci beaucoup Yves Kimbota. Je pense que nous avons balancer sous ce micro. Bonjour. Ah bonjour papa. Batalo partout, batalo balan dans les Tumba, donc télé en réflexion, on va coach batala ma face nous allons moi kala baluga ba monayo, mais au moins on a soutenu vraiment je pense que les lots ils a plaisir na biso ça très ambiant et se retrouver sous ce boyer kala mingi donc moi na sous moi kala ba réaction na plaisir na yo ko l'enseigner ba batala banda pour na concernant Wenge référence zongi le na kin. Oui ndeko oza de plaisir et que ba misemi ba kendaka. Mais bah y'a capé. Mais oh Amanda chance non. C'est ce plaisir. Monsieur Banjilwa, bana chango.
Et puis ça il y a ce gars Njili na changote tant que bima meilleur chanteur ezaki ya changote ezaki ya Njili te ezaki ya Congo mobimba donc c'est peut la présence na ye na présence ba ma Samson de bazongi ba prikolo mbonda ko tu ba ba ka kimaki mais yo aza na biso donc c'est bien makasi pour Njili yango donc tango to sangani Njili yango déjà donc merci ça voilà merci beaucoup je vais continuer toujours le nom spécial une référence ya masolo température ya ba température ba Njilo température ba noko température ba vrai noko ko sala na idéologie yango yo to linga masolo kala yuma père bonjour Bonjour. Et comment vous allez partout? Comment on a Tony Toussamba somo na somo. Voilà somo na somo je pense que ba partout ba banda Njili tumba télévision ba Njili yango te de réflexion njiloise. Ba réaction na yo ba plaisir no mo le mozongi ya moko ya frère na yo manda chant na Congo. Vraiment, nous avons un plaisir à trop pour Mukilelo et Mingi, au Manda Chanti, à Kendegete, Banini, mais on va vivre à Betty Ndoule Nekitoko, malgré moi, Bankoko Samike Zangate, bon, aux envoyés, Baraba Péchan, mais pas Zongina Bango Bazali, à Petit Namso, à Bricolé Nambonda. Donc, Manda chante vraiment à Zali Koumou. Grand musicien Boko, Boébi est très bien. Nga attaque vieux naïe frère naïe à quartier donc qui n'a sepelé à trop lenga zongi. Voilà il y a les batobili bazal lelo aïza la bakenda bazonga raté mais ningi ko zongi pas plaisir na réaction na yo. Yango na uti koloba donc ils a plaisir à trop comme on a lisusu kumuma na chante kozonga naïe na ba frère naïe mususu ba betaka na bango donc plaisir na biso yango wana. Pour eux c'est fungwami et fungwami donc bogomona ka bino moko donc ba kwenda vutuka mikolo pamba donc président faut confirmer penake azala leader à makasi ya mboka oyo donc yango kana azala kinango. Merci beaucoup. Voilà merci Chris là quoi garder Michuri parce que dans wato poussa na pour donc ndemo muke donc bandero tout baza ko idéologie donc Thierry on poussa na boye donc autant avec entrepreneur vous avez solo entrepreneur donc vous avez même bandero lingolo vous avez spécial au salate référence des amanda chance ato boira mi okwe na yo ya za toujours za ye ato na yo te matali yo parce que wengeza ka moko wengeza wenge ya biso eza wenge référence auto ya na yango yo ozala te eza masolo vie toujours ba bagena température ben total masolo yango voilà sans plus tarder on passer micro pa ya moko pa ya frère moko pa ndeko na biso Lodi Michura après ça va ma réaction na ye selon ndenge président azali libanda ke ko jouer à Betty a tiré Paris na silence le loyer kin ba réaction na yo et ça neni bonjour de Glody. Bonjour mon frère. Voilà je pense qu'il va talo partout ba réaction na le ndenge président mon donc de retour au pays à Kendaki à Zongi et ça le ndenge ko pour ça muke. Non, pour l'anga arrivé déjà à présent et ça linga bien. Et le réseau là c'est ça linga bien pour l'anga déjà présence à présent et wana toyoki présent et étant qui va vrai Njilois ba tenancier pe Njili donc on a jamais revoir na parler ça qui est là mon à présent. Tala ba mboka misika uti ba voyage ti kozonga et c'est ngomona non leader na biso en changu kumu manda chante. Donc na éviter ces questions eza souni. Voilà et comme ça ngate parce que malobeza biso mitule donc ba question ya yo ningi lelo yo monaka banjilwa ba valorisaka partout biso bande dans ali bande ba valorisaka ba commune bango boye mission na bango et pas na yo okokoloba nini pour na président manda chante. D'abord akenda ki azongi deuxièmement azo évoluer toujours mabele na ya commune na ya Njili na yego salon de ba plaisir te pas président manda chante en tout cas sans faute pas présent manda comme manda chante ne tout monde a ba leader rebelle ndenge ba leader lo ba fali pour pas ndenge ba betela ka bandal na bango tolo ndenge biso pe na Njili ndenge za la rapport na leader na biso comme manda chante donc na événement tout ba vrai Njilois to tika komote donc on a la rôle baga ya ngwana donc Njili ne tombera jamais. Voilà merci beaucoup ndeko Glody Michuri. Merci beaucoup. Merci Talaka patron. Voilà, merci beaucoup. Je pense que donc continue de Malonda pas côté à des Malonda to ba mamangai toujours na remona yo le long tu faut la tient à Royemba. Thierry Bilo Royal le spécial ba noko idéologie au poussana il va donc au poussana et ça bien le long donc ba noko avec le idéologie. Donc idéologie aux température 20. Donc les émissions na bino la sarabino ma immense les gars na kata culture na biso ya Congo pe ya tchang bimba. La seule télé en haut, télé de réflexion.
Ndogodier, bonjour. Ah, bonjour. Là, je pense que tout le monde libanda, partout le monde me coach. Moi, la Ndogodier, ma loin d'ailleurs, Boga, moi, loin d'à toujours. Tous allés. Les deux qui sont en vacances pour arriver à Moko leader ou à Congo. À Outimi Kidaye, donc tu as un sentiment au Sarate. Il y a un Jili Moko et Sangani vraiment dans la Macambo, sur Sarate, un Jili aux Alaraté. Bisous, on est dans un Jili, on se présenter dans Macambo. Tout le monde parie à qui bouger, qu'il faut le Mondjeron, Jean Thomas et les pionniers, tous ces bois, tout bienvenu Kousou, belé la poto, donc le minute au drapeau télé na poto qui m'est côté pour président le monde à Yekoto. Réaction à plaisir, on est qu'est-ce que ça et ça lui on est. En tout cas, tout le temps, plaisir à toi. C'est tout à Paris, mon albaté. Mote belé, qui foulard, voilà où tu beau faire au Sanate. Liké ma on prend la caille des Zaki, touche Matondo, Vedi de Laco, en tout cas, au Bossali, pour le mouvement, tout le baté. Vedi de mon magan Gili, qui est toi l'icolo. Donc, c'est un besoin de donc, les lobes m'ont invité, au dans les Sengo. En plus de tout, mon anano, chaîne à biso, et que les bossos. Pour y avoir mon nom de sur les bisous. Donc, il y a un gars de tirer dans la Changwa, et ça a mis by the Gamoko. Dans d'autres Changwa, beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, on continue toujours. Donc, le plaisir de ma réaction à Bisso qui tombe au Saranate. Thierry Biloko, bonjour. Bonjour. Donc, le très ravi de vous voir. Ils sont les plus en travers température 20 et le lundi les tombes. À moi, été Tozalaki, le roi Toyoka, Toyebi déjà Bisso de la bureau, un Kumu Mandachant, le bec, un Kumu Azoya qui chasse à Tozalaki dans l'aéroport, Netoyambi, qui toque, Bandou le P, à Bété côté qui toque, mais Tozabasso Bandou les semaines. Samedi, tu as acheté Mba. Tu aussi acheté Mba, tu as acheté Mba, dimanche, tu as acheté Mba. Voilà. Côté na référence dans ma boque na kanani na kawo ya nini sima ya kota na maboke toza wana dimanche to beta wana partir à 14h ya chete mande samedi wana toza ba 19h biso to kutana kuna na mona iba ndule na moni bino nyonso tuna kata mikili kuna bambota to soyi to na kata Paris na saluer moi bango mongali oji bambota trop beau frère so to na kata Londres dans hôtel la Gilles Vasimba et grand mariage yo yebi ba ve Brice Mpangi na kata London. Chapeau toujours, qui te retrouve dans ces pays na binonion sous. Merci beaucoup pour la binonion. Voilà, merci na Alain Mavang, les sauveurs toujours coup de chapeau la pose à la pêche au moté. Pourquoi pas la pêche à la moté, la baïposte de Namon, la souka badjoka. Serge Bolo Yoyo. La miscible Kapanga là toujours. Moté la pose ali. Voilà. Frère, bonjour. Ouais, bonjour, c'est ça. On a tellement solo. Ouais, pour dire que voilà, il passe à Manda Chante, il passe pour te boire déjà ma fleur. Ma fleur te boire que c'est le sang ou mobimba, fleur, zenga bok non ma fleur. Pour vechando atilanga ba bloko moko boy ba bloko yanga biseka na bomba ngote mena boka ka yemo ka présent yebi déjà pour déjà que nazo mona déjà koya na bango eselinga déjà plaisir na mona bale mavanga ba yali donc moko escoti quoi donc Manda Chante nga za wana aza auto banine bu bébé ti lelo to zana ye aza présent nga voilà yo za misira midise oye ba bi yemba ka de l'eau popilo ba ka tuki fula tenga yemba ka chanteur te na oye mara libala ngoma kambo. Voilà, et ça la bien Gifoulan Mondjero, le Gifoulan de Mondjero. Tous ces bois. Yebangana lingio na komizaba baumbu ya bolingo ngoro bosana pe ya ye kanisa pe yanga musika ya zalie awayoko kenenga na sala nini ye awayoko kenenga na loba nini ngai pe na sala nini bosana ya ye masema le kakala. Voilà, merci beaucoup, merci, je pense que vous avez déjà, tout le monde bien. Fais ça, c'est une réaction, un plaisir, nous le président de la chanson de Congo. Bon, on s'appelle trop, le président de la chanson à Kitikin, à Kitinjeli d'abord. Et là, on a ma casse, donc, na mutu swinga, abidon tango à l'aéroport, donc, kita maman na seti pa na bango. Donc, cette heure, on est centre quoi. Pour tout le monde, on a assisté au TVA. Donc, c'est que avec des gens à Moutou et que Funa qui t'a d'abord na mabele pour Koko Batanini, Basunga Makambu, on a fait je dois la carte à Makambu, pour te dire aussi c'est comment tu ressens là, donc il y a un président qui m'a. Voilà, merci beaucoup, merci, à la prochaine. Voilà, mesdames et messieurs, toujours de la réflexion d'Iloa, c'est Télémoro et Malamou et Onji les Tumba. Un des autres, tu as micro déroulement, tu as déroulé micro.
donc micro kotambola télé ezaka moko yango ya njili mpe même information assure mpe réelle vérité. Hein, donc le laser en a gâté 7 t'as télé mis un pour un président monde de chance n'est allé retourner yango voilà sans plus tarder dans la combattant samba on me repose sur le déroulement nenge maleki bonjour combattant samba bonjour Gino voilà je pense que va te bien batala yo partout bazana na Suisse va qu'il faut là va tout ça bon c'est madongo zulu ba jento mara bive nous course batala yo bande on a tout ya poto le nenge réaction na yo na nenge président Zongi Kin aye awa ali so ba na so ma répétition na ye donc Brésil sali yo plaisir ne sali yo plaisir ezali partagé hein? Na même yo moko oyebi ke kuma kendeki musala comme bon soldat et puis aza de retour mouvement elalaki te parti ekendaki parti pe etikalaki tosali presque 2 semaines et demie torepetaka na moment mpe tozokosolola ndenge kuma ye tozokende mpe na siège kuna na Gombe pa okese repetaka bamisie baza mpe kuna bazokotravaille donc kuma ye plaisir eza trop nalingaki na coach elongo na mabele mame na cadre ya njili bomoko moni ndenge mpe azalaki na poto kuna kutane na banoko badavoli kiala bacharli maswekama bageni waka masamba baedon tsonta bagifula batoussaint bwesi bapapi coiffe zola batedi voka sans oublier Gilles Vasimba donc bazalaki na noko bayebisaki ye il faut toujours bomoko na tchango et surtout njili tozalaka toujours ini. Et puis voilà, donc, Koumaïga, moi, tout le monde est en transition. Après, Tokei, na répétition, na siège, Kuna, a coûté un peu la mission à Tigaki, a salué Bangwai, Sabaroke, a Otaki Moussala, à Zongi, Bakamozo, Bana. Dès la semaine prochaine, tu vas annoncer place Nini, orchestre et aussi produit. Tu vas te mettre un week-end Oyo, na Chetemba, mais vite, tu pousses la semaine Zoro Yakuna. Voilà. Voilà, tu as dit chef de répression, on a récupéré bon ça va recrutement et mission comme mission va qui mingi que personne n'a pas sang bien mais moi tam landing orchestre référence. Donc rien à voir que orchestre ba misusu ba kinaki ba misusu ba tikali donc biso moto anga mona na mama la combattant donc des fois pour combattant za ba moko na kati ya référence ngayo samba tozape na ba odilo swala Jackie Abangala, Baï Lusikila, Yves Kimbota, Ve Willimbi Yavanga, toza moi belé Bordon Spray. Totigalaki awa to lala gipete. To recrutaki ba misia sika, ba danseuse na biso basalaki, basapekaka et ba misia sika opé baye, bazo travailler cohésion yali, mais lito inanga combattant samba, to lito ya Yves Kimbota, eza lito ya Kumu mandate. Alors, yango moni ndenga yeboé, tozo kene rep, azo moi ta moi 20 à 30 minutes ya Kabango et puis après ça moka bambote pour programmer la séance à répétition comme d'habitude chaque mardi, mercredi na IPG Gombe na ville kuna. Voilà. Mais ça nous ba information sûre Kumu akendaki na combien de personnes à Paris? Kumu akendaki na délégation il y a 10 personnes y compris mon la 9 musiciens plus il y a 10. Voilà. Et on combien 4 au total, c'est-à-dire Yemoko plus 3 musiciens. Les 6 autres, bah désister na bango, bah la bango bah misete, bah tika na bango comme ça là, bah fi na bango kuna bon, et ça musique. Ouais, avec ta saxo fanfare na biso. Père wala papa Lando, yé ayena biso, oh petit na biso Beni, yé tout la mousse ya Zaza, amoni Tour Eiffel, amoni Arc de Triomphe et puis qui pélégué c'est, nous avons appelé awa, tout ça biso la voilà, échangé donc voilà. On a appelé Lumumba Pesano, voilà donc voilà, il y a 4. Il y a 4 au total. Donc 6 Bakimi. 6 Bakimi. Voilà, merci beaucoup pour l'information. Au plaisir, Gino. Voilà, merci mesdames et messieurs de la télé Reflète et télévision. À un moment donné, combattant Samba, un peu sur réaction, un peu sur plaisir. Merci à Manéroba, sur votre abisso, Calamine de Dosso, Sasko, Chit, Nabisso, Togueno, mon président, comme moment de chance, après Sabisso, information, Nenge, Mupemba Kendaki, Penenga Zongi, Yabike, Bozalaga, Wara Madongo Zulu, Amirema Monekene, Mamachu Basket, Yajomas Masamba, Yachou, Yamirema Monekene, Kout Chaponayo, Zalawana toujours ça va bien, pourquoi pas il y a participé Mbili, et ça va bien, toujours Chris Legona, Nassimaya, caméra, et ça va bien. Ça va, on se retrouve tout de suite après. Parce que voilà, on peut sauver. Pour le retirer le boulevard, le mot bâtiment Kadam, mais puis on va salité. Donc, tu l'as absolument, tu l'as absolument, tu l'as
yango bayebisinga na sape yo loka oza suivi bato bazolingo na makambo surtout ya Congo kaka te ya Tchango donc faut ozala osala PG wana po esala sili koti moko etambola moto nyonso akota nango ofele parce que eza rôle moko ozosala ya suka na rôle yango même nga na fier ya kopartage na yo on est tellement fatigué tout okitaka sikoyo mais oyebi ke secteur ya secteur bana mai basalinga plaisir na surprise bayotala biso na bayozwa biso na aéroport donc eza esengo makasi avant nakende nazalaka na bango avant mpe na ndenge na ye mpe nayaki na bango na batelefone mpe tozalaki mais mise au point fayaki tosola quand même parce que bango moko tobenga bango bakolo orchestre 2 musiciens 3 musiciens batikalaki na poto oyo bango basepelaki mpe te oyo bamoni mabe yango nayaki koexplike bango ensemble mpo eleka normal sinon nasengi ba diaspora merci nasengi bataillon front populaire merci baza bacombattant oyo bazotambusa mpena je ya combattant bien bazosala éveil patriotique très bien parce que ngai aza artiste congolais oyo na poto musique ebetaka te au moins pendant 20 ans mais bandeko wana na lisolo oyo ngai nasengaki bango tosoka na bango bandeko wana basala effort badeplaça balanda nga ti esika nafandaka na mboka na nga ofandaka na Malesherbes baya ya kolo bayebi mboka na Malesherbes ya na France ya na libanda ya Paris bandeko wana nayosenga bango merci parce que batikelaki biso espace toyemba ta 3 chansons 4 chansons vraiment merci mingi je pense que liloba oyo nga mpe nabisaki bango abi Congo touti wapi tokomi wapi tozokende mpe wapi na bomoko nde tomatisa mboka na biso parce que soki tolobi kaka makambo matanga ya este oui mais matanga mpe eza na Kinshasa moye te alors kuna mpe na communauté na France kuna obie na partout na diaspora bamatanga mpe ezali faut dimo tozala na bomoko po toyeba ndenge tokobengana makambo nyonso ya mabe oyo ezolanda po Congo eloko elandi yango mabe na suka awa ndenge biso tomoni eyali division ekoti mpo na biloko ya bato mosusu bayelaki komba normal bato mosusu bayeli komba na bareglement na bamasolo na baparti politique ale ebomi masolo ndenge ya komba tomoni bandeko mosusu na bangola kuna bayakobeta meme masolo mosusu mais ngai nazwi chance ya kosola na boketu premier au moins pendant 35 minutes na telefone na nzela ya ndeko moko zeze de nivel oyo nakopesa bambote na Bruxelles nasoli na boketu ya yambo nasoli na ye vraiment trop nasengi ye merci parce que nayebisaki ye message na ngai mpe ayoka yango oui bango bayebi musique ekozonga kaka te ti ndenge bawiwiwi mais ngai nasengaki ye message na ngai ayoka yango nayebisaki ye ke ndenge toyali ya touti wapi tokomi wapi tozokende wapi donc faut du moins tozala na bomoko bisika tozotia bakanda nde esika monguna azokota facile oketu ya yambo nasengi ye merci nasengi eso merci papa eso merci ebele et nasengi diaspora nyonso parce que poto tolobi kaka makambo France te so tolobi France donc tolobi poto mobimba na efandeli tofandi na bango mpe na batelefone na assistance surtout na bakulutu na ngai ya njili awa ino agora na mama Fani agora vraiment nayebi nde nakosenga bino merci te mama Pierrette ya Davo Likiala vie na nga Davo vraiment badamage awa brikola ye monene na Kinshasa bato bayokamwa mpona masolo badamage wana mbika epai pondu epai donc yo biloko wana bapoto ya cher grand frère na nga Shango merci mingi na assistance na yo ya 100% et puis Lydia Wetch Lydia aza mwana grand frère na nga Wetch bino tu na poto ba Vero Kiri ba ser na biso ba Fabilouz ba Jena Mianda ba Elena Mbongi ba ser poto ba Genève Benga vous êtes belé kuna vraiment au tout nayebi ndenge na remercier bino même na ndenge loyembo pour vraiment équipe est très bien on a seti on a njili to yoro ba Idon Tsonsa ba Geni Wara ba Florima Mengi ba bandeko seti na ba belé bandeko ya njili belé ba Toussaint Bouens to be Toussaint Bouens Kinzondi donc na pesa mo résumé bon ozonga na makambo na pona yo bosa nango Toussaint Bouens Kinzondi tozo pesa merci na Nikes Bayaka topesi merci na Cyril Kina Patrick Pete Bilambe Belé Bargo Boma bana Mikili Maître Toura Mboma merci na ndenge otikeli biso espace wana pona bomoko ngape na osoana bandeko na nga awa na kata Congo oyo nayebi ke bakenda déjà poto avant na ba groupe mais na kosenga na bango pe lisolo ezala nango kaka simple parce que ndenge na kuteli komba eza ndenge ba Congolais ba comprendre te komba ezali pa babetaka bato ya bitumba
artiste tozala mwa liloba moko ya mwa facilité mwa maloba moko mwa facilité ozala oza nani na kata mboka awa mwa maloba moko mwa facilité parce que baza bacongolais nga na kuta na bango baza bacongolais e baza bakomi nyonso nazalaki na ndeko moko ya biso moko sele jino awa Serge leki na biso ya quartier na nsima ndako awa mais ye mpe azalaki contre ke nga na koyelemaka ya musique te mais tosolola ye mpe acomprendre na bomoko na ndenge tokendaki tosali makambo ye kuta ya kolela na mama abotinga Serge ayebaki aleli même mama donc na bomoko nde tokenda Congo très loin Congo eza mboka moko eza na richesse ya makasi mais tokabwani trop politique ekaboli Congo makasi politique ekaboli Congo makasi pa musique na bale moyen respirer susu eza te alors vraiment mboka fo bomoko ezala tribalisme pe ezomema mwa mabe so okoyebaka ndeko na azali kaka oyo aza congolais lokola ye ozala mpe mie ndenge mokili yango ezalaka voilà à peu près Serge na résumé na ngai non nakosenga Serge Mabiala merci asali nga surprise sans nasala appel na ye obi poto eza na mwa makambo nango ya soko oyo obenge motu te moto akomona pene tomoni epamba mais c'est seulement nga naki mopaya namona ye bango bakobenganga mais nasepelaki ndenge Serge Mabiala oyo nalukaka mokolo nyonso nasala na te mwa dio parce que ayaka na wengeli Paris mais azwaka chance akobeta te azwaka chance nakobenga yango chance te mais azwaka place te na kocontinue akotaka maison mère alors azalaka na voix malamu ayaki kosala biso surprise Serge Mabiala vraiment bana mikele Serge Mabiala nasengi merci Emel alias ye to na kobeta ya kobeta na sima na salle moko eza na sima wana nga na kobeta na nitanga sisika concert à côté lenga vraiment plaisir à trop ya za mwana wenge ya tongo nga na mwana wenge ya tongo esalaki très bien esali bandeko nyonso bamona biso dans l'ensemble et roi David pa azalaki ndeko moko mpe dia nzenza moto akenda na ye na poto kuna Blaise Bula ndeko moko so azalaki wana Falen nani ndeko beau-frère ageni wara wana abengaki nani tobenge beau-frère ageni wara ya monene bon chanteur et puis toyembaki mpe na ndeko moko Silor mais na suka akimaki amonaki su te bango bazalaka kuna mais sinon dans l'ensemble vraiment eleki nango mpasi kaka équipe tokendaki nango ndenge bamwa mibale oyo asalaki biso mais sinon dans l'ensemble il faut kosenga kaye madoka merci grand guitariste à pays Rama merci Motingi ya grand guitariste à pays grand bassiste il faut kosenga merci il faut kosenga merci na Adelokela et puis kosenga groupe nanga merci voilà merci président je pense que dernière question de kabonanga na yo question ya li balinga yeba epai oyo otie ba répétition na yo après no kobi ndongo ye Congo ne pas on répéter ba mission bazala wapi donc je pense que biso bon yo mingi na osaka kama kamera yo côté ya na bifo ma rappel kuna biso de répéter na IPG siga oyo soko okomi na saut de mouton ya RTNC au côté na ndelo de banga ya Shaumba soko côté na ndelo anala Shaumba na ba Izipa au moins à école technique IPG donc tu aller on a chaque mardi na mercredi tu travailles en coulisses pour appeler ça ba œuvre place non bien là on filmer bana manyo ça parce que on ko tanga combat aussi malango voilà merci Michuri quand même abunda pona ya na njili azo bunda nganda na ye wana ezali nganda ba congolais et ali nganda ba musicien nyoso mais apesa biso moi 8% ou 10% ya kobeta biso vraiment faut na profiter web c'est merci na ndenge pa ko assister biso na ndenge to ye retour Serge Bemba zo ba éliminer ye bon Serge Bemba pa ezali yani Peter Mande Flora mwana semi hein Zaki ayi va filmer hier. OK. Je pense qu'on a toujours l'ambiance. Donc il y a déroulement qui togo moni président Guillaume Maire général Dengue. Yé pas d'agna biso. Toi la Bobo Bilele, toi la Brice Ngonga, toi la Yampaka. Yampaka toi la yé, toi la directeur de biso Crispin Nania. Crépin. Toi la Cro. Yaza la Mikili. Et puis, on a des côtés d'Ivocat. Avant Foka, tu as la John Zaya, on a deux options à l'aéroport. Ah, Willy Goutseniti, la Vanga, les grands bijoutiers Sunda. Tu as la moto à Vieland, la beau-frère ami Wakala. Jenga Simitoe, Kosa, les grands Grosso. Tu as la bande de Waroma, les grands patrons. Bricolé, Audipoto, Solana, Yves Gimbota,
odoki mbota alaki alimwe toala mutu na biso shai nani mushai toala Tony Tusamba famille Tusamba bino boye famille Tusamba ngo tango na wa famille Tusamba ngo bino ozalaki est-ce que bozalaki baleki te allez merci beaucoup ekoki yango ah to ba welo zana donc welo zana nda sangsaki biso to fanda pona cadre ya combattant ça on saki magama o dilo so na pas na biso ba tata ba disciple ba nogo bani ba. Voilà, merci à tous qui ont suivi l'émission Température. C'était au micro votre humble serviteur Mona Souka Badjoka, Mona Souka Badjoka. Serge Bolo, donc compagnie avec Jipel Tsumbu toujours. Na komi na Souka na pona mokolo ya lelo. Merci beaucoup na Igongindo à partir à Paris na Pesho. Bambote général Ndenge Ginomer toujours. Masolongo yango ça la débat. Kitoko di kumwaye. OK. Ndenge Ginomer makelekele. Toyambia fait qu'on est. Voilà. Talaka biloto bisi la pala ngwala pa makumu. Voilà. Donc somoto. Voilà. Leader de mon ancheza kumu. Yemoko. Voilà. Voilà, merci à la famille Voka, merci à Teddy Voka, merci à toute la famille Voka de vous saluer à passant. Merci à la famille Malouenda, merci à Dade Gitala, merci à Igo Ngindo, Jipal Ntsumbu qui était derrière la caméra. Et ça l'a bien vraiment. Quant à moi, je vous dis merci. Yalike Makengo, Boulaka Pengaï, et ça l'a bien. Agi Fola Mandjero.